Bonjour, bande konangai, ba Congolais, ba internaute, bisika nyonso bozwami, na ye na tongo ya lelo, po na solola na bino muke. Nakoti na internet, ezali ya koinda na internet, po na makambo ya babez na bino oyo bozalaka nango, bato bazofingana na internet, bato bazofingana na internet. Ok. Na ye kosolola na bino ce matin, po na likambo yango. Bo weekend d'abord na bino nyonso, bisika bezwami. Likambo ezali na internet, na YouTube ezali likambo ya kobeba. Balobi Karine Mokonzi la baronne afingi mwasi ya Weranson. Karine afingi mwasi ya Weranson na moni bato na ba oyo bayebaka kutu ndenge ko manipule internet ete babimi. Bazofinga. Karine afingi ka ofinga. Karine ko finga eza malamu te. Omoni ofinga ba pétition makaba ofinga ozoyo kate ko finga eza bien tende ko na ngaya mwasi. Ko finga eza malamu te. Tala siko na bato ba okikutu ko simba micro te babandi ko simba ba telefone na bango. Bamila kisi bamisu kutu basokoli te, amila kisi kaka bandi ko finga. Même make-up ya pamba chete. Aba ona media balekaka te ke uti douche oleki na media te uti ko lamuka. Parce que bato bakotala opona respect bato botala yo fotia mwa poudre na yo mwani na yo bandi ko lobana bato. Mais tala ndenge bato baleki bazo finga. Balobi yo fingi mama mapata. Conseil ya liboso na bani na débit. Pourquoi lobela Karine parce que je la connais même pas. Na lobela kaye pourquoi? Parce que to loba na émission na biso oyo to lobela ka ba oyo bazana mutu akolobela bango te. Donc biso to lobela ka mutu oyo batutu bazo finga ye. Siko bino boyo ko bimisa mo eloko moko ya muke ya malamu na ye. Omo soki ba bakenda déjà na tribunal ba comprendre eloko ngana salaka. Na lobela Karine te. Cela na moni batu ba fingi ça fait déjà batu bazo finga kaka. Biso siko to yaka to bimisi to lobi OK azamabe asali boye azamabe. Mais to bimisi moi eloko moko oyo batu mutu moko te azotiela ngo ka. To bimisi yango pona la sabino ke mutu azalaka totalement 100% mabete. Eloko etindinga na yo sala video, eloko petinda ngana sala ba video pona koloba likambo ya Karine parce que to ko nier yango te na internet vraiment mutu akangi masolo. Pardon, ezala Karine Mokonzi. Alors, to mikape ndenge batutu bazolobela likambo na ye na ba okutu basokoli te azapenda liputa na tolo mais azu kamera na ye ati abandi ko finga. Karine, yoko kiko simba mama mapata te soki mapata na yebi nanga kutu kombo na ye bien te bolimbisanga. Mwasi ya wera na lobaka mwasi ya wera. Ponga na yebi penza mbala liboso kutu na moni azalaka ni kutu na makambo ya mediati. Voilà. Ozo finga mwasi ya wera yo simbi place ba simba te. Mutu nyonso azolobango. Mena biso tolingaka nga siko na salaki ba analyse na nga o nga na salaka na bandi ko tala ba video banda liboso ti suka. Alors na lingine expliquer eloko nga na zuna kati kuna. Na yeba tumsusu ba bandi déjà ko koma mafinga. Ozolobela etonga kuna ozangelo wa osala aza impoli. To boite aza impoli, to boite mutu moko te aboyi ki afingi. To boite. Mais eloko moko to bosanaka. Pourquoi eloko mungana mituri na ba depuis buzz o ebandi eloko moko ekamusinga pourquoi mafinga ya Karine kakande kendaka ke batu penza ba se gêner makasi mututu na bo bazaka na liputa na tolo basalela yango ba émission na bo ba koti kutu na no douche na bango te mais 13h 14h la muka na 6h mais azui kaka liputa na tolo bandi ko finga Karine apenye kutu ata sukite pourquoi ezalaka bongo. Alors je me suis dit natala na no buzz oyo et comme kuna ndenge et comme ndenge nini ke batutu bazo sala ba émission asimbi place ba simba te asimbi mwasi ya wera asimbi place ba simba te. Alors na sala ki ba analyse na ngai avant on a ba analyse wana na ko yebisa Karine na yebi ki ata soki ya otala ngate batu bako tindele ba lien kande ba tindela kai Karine soki ozo sala ba life no sala ka. En tout cas, na conseil mingi mama, oza mwana mwasi. Okoli déjà, oza na besoin ya kozala mama quelque part. Obo tabana osala foyer na yo ozana babo kilo.
meka kodose nano moke. Eza batu misusu baza lokola yo. Na ebi ke oza victime ya makambo ebele. Parce que oyo lobi kakande batu ba matsango vraiment likolo na ndenge ke ebimi peza tabou. Mutu misusu oki ko sala ngo bakomona c'est normal mais pas na yo eza tabou. Eza makila na yo. Donc si ko mutu soki oza bongo il faut sala ka attention na babiloko ozoloba. Mama tournaka langue na yo cette fois avoloba. Po maloba na yo ebimaka mabe parce que oza na ba ennemi ebele. Sala attention Karine okobala lobi okobota bana ba video oyo bana bakotala kango na ndimite ke bakozala fier na yo. Sala attention ma belle. Na lingaka yo mingi. Pourquoi? Parce que batu balingaka yo te. Na lingaka mingi po batu balingaka yo te. Yango na lingaka yo mingi. Parce que eloko eleki bolingo ezate. Mutu lokola Karine azana besoin to pesa ye bolingo makasi. Peut-être eloko revolta ye po amona batu balingaka ete. Na okena no kuna te na koloba eloko ana na suka. Na zongi sikoyo na analyse onga na salaki. Analyse onga na salaki et puis batu ebele bazo sala ngo te bazo condamner mbala moko na mona ki sinjora ble ba ebiseka Karine afingi mwasi ya wera. Oh asituki non non non. Moi je m'attendais que pona ebi ki sinjora za maile na bande ko s'attendre que atuna e bande ndeni. Akomi kuna ndeni. Mais a poser les questions, on a dit non, mais c'est pas vrai, non. Karine a fingi moi si awera. Non, pourquoi? Eh, alobi a fingi moi si awera ndeni. Eh, a komiti kuna oh, non, on a exagéré. Ole a poser question e banda ndeni a komi kuna ndeni a fingi ndenge nini. Babanda ki wapi? Place congolais a tout na ate soki a inio yango wana. Na olobe la Karine te nazo expliquer ba oh eza ba analyse nanga mutu moko te ko pekisanga na salango. Personne. Parce que nazo salango na caméra nanga na téléphone nanga nazo tiango na chaîne nanga. Oya olingite akota kuna te mais nazali ko expliquer oyo nga na moni donc analyse nga na sali. Mutu no soka afingi ma pata. Pardon boy bisanga na yebi kombote. Ma Sylvie pardon afingi ma Sylvie ma pata soki nini. Oh non! Ezalate ndenge nini akomi kuna ndeni. Moi je vais maintenant vous expliquer pour na sala ki ba analyse nanga des jours na expliquer nous ko place nga na komaki. Là na monaki vidéo wana batu bazo tinila nga balie tout ça mais vous êtes tala ben na boy yo lobela ka na koti sur internet na bandi nga na sala bon moko pona yeba bezi oyo bandi nini bezi oyo bandi grande sœur ya Karine a répondu à penza batute grande sœur ya Karine o babengi na kombo ya Miriam na Paris place à Vandi. Grand sœur Karine a sala ki émission ane zala ki conseil o abande ko pesa na leki na ye et puis azo loba mutu azana étoile na ye mutu na botika leki nanga azana ba promene bele azo luka na ye a s'installer botika ye na kimia soki akovanda wa vanda soki akozonga na Afrique azonga bobo zo loba ki akotambola te parce que ba vidéo bande ko circuler ki atambola te amikangi na ndako ya anesko bande ko expliquer batu wana atanga ki kombo ya mutu te. Et puis, tu peux se demander, ezalaki voir ya Karine bando bimana sima, abando loba, donc c'est comme si Karine pe azalaki wana. Ya Karine expliquer la communauté que batika Karine na kimia. Miriam atanga ki kombo ya papa na bangote, atanga ki famille te, atangi mutute. Elle parlait que de sa sœur Karine Mokonzu o ya stare congolaise. Atangi famille te, atangi mutu mokote. Et puis ce qui est grave, attends qui peut combo à moutouté. Abando lobela lekine Karine, asali moi vidéo na ye, pour na respect que tu abato l'accès que tu elongi na ye, te abande ko filmer quand denga nazo filmer na nga cuisine na nga boye, azo loba na ye. Botika ye boye na boye, alobi ka ndenge mutu, en tout cas avec affection, abando loba ngo penza pour na lekine. Ermo kutu Karine linga qui intervenir, aibisi laisse-moi parler. C'est moi qui parle. Karine pe avandinye ya ne alobi tina suka vidéo oyo nde place bino batu bazo sa ba commentaire boye bite place kambango bandaki pona landi leo na tongo film moko sala émission je crois na Kinshasa to na Poto je ne sais pas azo loba ye mutu abandaki afingi mwasi ya wera te ya bandaki na kofinga mwasi ya wera te e bandaki boye ndenge nazo expliquer bino je suis pour personne nazo expliquer pour to eba omoni la vérité kotika la vérité to ki ko changer angoti.
Yaya ya Karine asale par rapport à ba vidéo bato bazo sala tambola kate o afandi nanda ko bafandi siye akobima te bakosala ndenge basala ki 2 minutes. C'est comme ça que sa grande sœur s'est permis de faire une vidéo. S'est permis de faire ces vidéos là. Azo pesa batu conseil que botika ye. Ah on a poto ba stress ezali banini ezali bozo tourmenter mwana. Botika ye asala vie na ye. Émission Yaya Karine asala ki yango wana. Bouf, émission ane ekoti et salina no ata 24 heures te. Mwana mwasi moko azana Kishasa Gloria Olangi. A posté vidéo na ye. Atie vidéo azo finga siko famille mobima ya Karine. Azo finga même na papa ya ba Karine o akufa. Azo finga pardon Karine, azo finga Miriam. Grande sœur ya Karine wasala ki émission. Afingi bango, afingi na mwana mwasi wana, c'est comme si yende azalaka mobali na ye ayebi famille na ye. Afingi na mobali ya mwana mwasi wana. Afingi famille mokonzi mobimba. Afingi na papa na bango aza deja na se ya mabele. Afingi penza papa wana azalaki escroc moyibi tout ça. Donc afingi famille wana mobimba. Afingi Mariam na famille mobimba. Et puis azako se filmer. Azako se filmer la kisi elongi, azana lopango ya wera. Boyo kanga bien. Azako se filmer, azana kati ya lopango ya wera, azo filmer, azo finga. Liboso ya piscine, si je ne me trompe pas. Afingi famille wana mobimba. Et puis mutu moko azala ki pembeni lera azo finga tuniye. Oh, ozo sala video nini alobi nazo répondre mutu afingi king. Na o répondre mutu afingi king. Biso mutu ebi king azala ka fali. Mais aza lera azo lo babongo azo finga sikoyo aza epa ya wera na kati ya lopango ya wera na kati ya donc atelemi liboso ya piscine azo finga penza oyo mutu moko Karine afinga bongo te. Karine atiko finga mutu bongo te. Donc afingi famille mobimba. Mwana mwasi wana asala ki video afinga ki mutu te. Abande ko pesa batu conseil batika leki na tanga epe komba mutu te. Mais la fille a fait une vidéo afingi famille mobimba mokondi na papa na bango ya kufa lobi ba pesa eki bo général lera kufi. Azui ki général lera za ebembe. Eloko sikoyo etindi Karine asala video wana. Karine lera bandi vidéo na ye, lera mwana mwasi wana tie vidéo na ye et puis a partager na Facebook ba benga ngonini ba photo oya kangi na mwasi ya wera. Et puis avec même habit, même elamba oya sa afingela ki Karine, na afingela ki Miriam, na famille mobimba Miriam. Même elamba oya sala ki nango vidéo wana na lopango ya wera, même elamba wana kangi nango photo na mwasi ya wera. Et puis atindiki yango na monde entier photo wana. Ngape komela kinga. Alors, bomitia siko na place ya Karine. Bomitia, biso to raisonna kaka. Peut-être à exagérer, mais to amitia siko na place. Karine a yebi ndenge babiloko na bango etambolaka. Karine aza dans ce métier depuis longtemps. Yebi ndenge ezalaka. Ya lobaka akoki ko solola na mabata te, na bato bango batinda te. Ya solaka na bato batindi batu wana. Asola na ba président na bango. Eza stratégie na ye, eza biloko ndenge asela makamu na ye. Asola na muto batindi te. Ye atfinga kande ba oya likolo. Ndenge Sankara salaka. Sankara soki muto alobi akreche wera, ye akreche ka mutu wana te. Azongela ka ba héritier, azongela ka ba fere gola ko finga bango ti na mitakala na bango. Ako finga bango ti na baselo afinga bango na bazape ba président to koma kuna bango pe baza ba leader ba groupe na bango. Sankara siko soki o kreche ka wera ako finga yo penza bandi likolo ti na mama na yo ti na suka. Alors, ngana mona on dirait Karine ayekole eloko wana pas Sankara. Oyo alobelaka wera. Maintenant lere ya moni video wana ya lingi ko sola na mwana mwasi wana Gloria te alingi ne ko sola na Gloria Olangi te. Ya lobaka asola na balide. Yesi ko ake kuna. Bino nyoso bomona ki photo wana akangaki na mwasi ya wera na meme lamba et puis asali video wana ya kofinga famille mobimba mokonzi azalaki na lopango ya wera. Tozolaka nano batu afingi a exagéraki eza mabe nga na sina pesi conseil na débit ya vidéo eza mabe
mais botala siko niveau place ba memaki ye aza mutu te aza na ker oyo eza libende te ker na eza musuni lokola ya biso nyonso lokola ya Sankara. Alors yepe amemi na début ya vidéo na ya lobaki nakoswana na mabata te nakokende pa bato batinda abino yango bomoni amataki kuna soki photo ya Mampata soki Sylvie Mampata ebimaki na Gloire Olangi te avec même elamba asali pe émission na kati ya ndako ne je ne pense pas que Karine alingaki atanga mwasi wana je ne pense pas za impoli to boite donc atolo bazate bazalaka ba impoli ba chronifuati nyoso surtout ya basi ya bango eleki ba chronifuati nyoso ya Congo bazalaka ba impoli surtout o asala ki vidéo wana tobo ela bango te mais ali na ndimi teke Karine alingaki atanga mama wana soki amonaka vidéo wana place basali yango te telema ya alingaki ko solo na mabata te yango amataki kuna place vidéo e usalemi yango bokondana kaka te ka boye pona kokondane amataki kuna Karine mtu asala ki pona zoko atu musuba zolo ba lere Karine afingi Mampata Sylvie nde sikoyo Gloire asali émission te bandeko te boye bo sala ba investigation te ngana sala ba analyse ngana sala ba investigation avant na sala Mariam asalaki émission azo conseiller leki na ye et puis azo pesa ba tutoli oyo bazo nyokola leki na ye na ba voice na ba message na ba émission na bango ya kofinga apesi ba bibo tika ye après nde mwana mwasi wana ayeko tinda nano na monde entier ba photo ya ye na mwasi ya wera et puis asali même elamba wana donc ezalaki le même jour et puis je crois avant asala émission ou après l'émission que bakanga ki photo akangi photo na mwasi oyo azalaka ne na kati mama respectueuse azalaka ne na kati kutu ya makambo ya ba polémique te azana e mama passer mutu moko pe atika kotie na makambo te batutu ba pesa ka respect Gloire Olangi akangi na mama wana photo après asali émission na kati ya lupango ya wera ata bino moko bo mitia na place ya Karine ko yes kwa ko répondre ndengeni po yaya na yako répondre te parce yaya na aza chronifuati te yaya na aza chroniqueuse te yaya na ayaki ka ko pesa conseil lokola yaya po comment que la leki ne ma ba voice banini ayaki ko pesa conseil botika ye tozo conseiller malembe akotika mwana mwasi wana lokoti alobi yo ba finga ki king soki king abandi mbala moko ko finga bandeko na ngai siko bolingaki Karine asani batutukutu babosani ke chronifuatu wana nde abandaki mututu na bao basokoli te atieka liputa na ye na tolo omona petaki mutu oyo auti kolamuka sokoli te abandi bama kofinga Karine botala ta video ndenge ebandaki te lere Gloire afingi ndenge wana Karine boyebi ba principe na ye afinga ka jamais ba mabata alobaka donc ya alanda nani Sankara oya wera wana o afinga ka ba fere gola asirisa bango loposo afinga ka ba héritier kaka Sankara méthode ya Sankara nde Karine asala Karine siko akeko zongisa azongiseli batu batinda ki place asalela azongisi siko place basalela ki émission na mutu akanga ki ne photo siko lelo to mutu tu azo condamner Karine afingi mais est-ce que botali vidéo wana ya Gloria bandeko na ngai botali vidéo ya Gloria na ndimite ke botali yango bango tu bazo finga makasi to pekisa bango tu ko finga koloba atika ka Karine to pekisa bango nyoso ko finga boyebi eloko to pesa bano eza bolingo ko pesa bango bolingo peut-être ko tinda ba changer mais ko komake osali bien o memi bango likolo yonde umela eloko ezo tinda bazo continuer ko finga ka il faut to yebisa bango te botika biloko ko finga ko zala kana parti pris te parce que papa mon konzi wana ba finga za okufa tala ba orphelin na ba orpheline combien papa na tika ki bozo finga e mutu fimo ka boye ko ni frat moko ba fandi kaka na piscine o zape ya ndaku na ete abandi ko finga ye penza tina niveau oyo Gloria finga ki et puis afinga Mariam wana aza camarade na ete mutu basala kana ki chronifuati na bango eza Karine fala finga ta Karine akozo wa famille siko bolingaki ya finga nani ako finga Gloire ta ko finga ka place bakangela ki photo lobande a exagérer ki akokaki bon nakobenga ope ko exagérer po ma finga ki pe papa na ye
na ebite ngana mona makambo ndenge mususu bino pe bomona ngo batu mususu pe ba mona pe peut-être ngo ndenge mususu bana wana ezaka il faut ko stopper bango bato batinda bango botika ko bango bo stopper bango mais oyo ezo salema oyo ekoya ko memati homme d'homme perte d'homme eza normal lisusu te hein eza normal lisusu te eza normal lisusu te makambo ezo leka na communauté tiko finga na tina ba niveau na mama wana azana ye azana ye mwasi alibala akota akutu makambo te mais ba chronifuati ba sali tu ba koti siye na kati ya makambo wana nga conseil na opesa mama Sylvie kokota na babiloko oyo te ko salire yo mama kokota na babiloko oyo te ko ndima bana wana ba pusa na pembe na yo te muto aya te akosa yo ezali kambo ya corbeau le renard alingi a retirer eloko moko epa na yo azolinga a retirer fromage ozana ngona munoko bolingo te azoya kaka ko retirer pe bako salire bango nyoso baza wana ezala Gloria ezala Karine ezala ba chronifuati nyoso mama kaka ndenge ozalaka no musika na bango na muziki na bango mondeno wana na ba pib na bango wana zala musika na bango mama na ngai oh ma esi sopani basi batangi kombo na yo parce que epesi yo pe leçon prochainement okopusa na pembe na bana wana te mutu akosa yo te ke mama ngabo na boy baza ba corbeau le renard baza ba flatter bazo ya pona ko flatter et puis ba sambwisa yo yo ndio ko sambwa baza batu ya barando ko pusa bana basi wana te pembeni na yo ezala ya basi ezala ya mibali ko pusa bango te fanda na ona na nini na yo na band na yo ozalaka na yo pasteur te aka no makambo ya nzambe ozo sa députation na commune na biso ya Kitambo continue na biloko na ko pusa bana wana te pembeni na yo baza bango tu ba impoli oya za impoli te azate omone nkombo na ekoti kaka pona photo omone nkombo na ekoti pona photo ba finga na ka bango na bango ba musicien batinda bango ba finga na bongo parce que wera atinda ka Sankara finga ka batu yo moko moko moi je me demande est-ce que c'est normal hein. Et puis batutu wana batinda batu na bango ba fingana mais boko tsande basi na katite eloko ekoti si mama pata na ndimite ka lingeka kota na biloko po Karine ya banda leloko finga te depuis 2004 to yebi Karine na babiloko ne wana salaka atiko tanga kombo ya mwasi wana te photo wana nani wana basalaki yango po bango bayebi ndenge bakendaka bako baeba na ke batindaka bango bakendaka nde pa muto atindaki yango ya zonga ke pa muto atindaki mama Sylvie na lingaka yo mingi aux exemplaires na vie ba mama ebele parce que supporta ebele mama na ngai et puis ezate ko za mwana ya nzala oyaki pa musicien ko lukate oza penza mwana ya papa biso sacrament nani ayebi ete na Kitambo do oza fi moko ya bonne vie et puis olakisi exemple tala bana na yo tangisi bango ba classe mututu azobetero maboko bravo kokota na buzoba ote mama na ngai kotika ba chronifuati wana te ba pusa na pembeni na yo eloko epesi o leçon kotika lisusu te ko pusa bango pembeni na yo te sala makambo no andeo ka biloko ndenge osala kango talo kolisi bana na yo bana no baza respectueux na monde entier na makambo zo sala botangisi bango classe lakisi penza ke boza ba para penza oyo bazo ba kosimba ko zo ba personnalité ba responsabilité na bango donc kokota no na buzoba oyo te mama na ngai pardon to respectaka yo batutu balinga ko kokota na buzoba ya bana wana te batalaka bana wana musika ko pusa na pe ko pusa bango pembeni na bango te biso nyonso topusa bango pembeni na biso te parce que toyebi bango bana wana soki opuse pembeni na bango okofinga mapamba bazaka le corbeau et les renards bazoka kaka po abimisa akwesa yo nini fromage oza nango esili bolingo eza te baza bato ya pasi bayaka mpona koluka epa batu mama nanga kokota na biloko te epesi yo donc balobaka expérience eyaka na erreur muto asali epesi yo siko leçon erreur oyo osali kosala yango lisusu te kondima lisusu te namona jour moko nalandaka video moko oyaka na France baboyaka muto moko te asala no video nalandaka yango il y a 2 ans 3 ans comme ça nini ba staff no baboyaka ba fi wana ba chroniqueuse bazalaka ba chronifuati bazalaka na Paris wana baboyaka bakanga no photo donc ko filmer kaka mo photo mututu abo bato bazet meno baboyaka basala ngo très bien ko kanga ka photo na bana wana te baza ba perse baza bana mabe baza na venin penza oya serpent ko pusa ngo pembe na yo te oza mwasi moko za déjà bien réputé ko pusa bana mbasi wana pembe na yo te mama na ngai conseil kana linge na pesa yango wana boko pusa bana mbasi wana pembe na yo te baza ba impoli mutu akoso te bango tout
ko pousa bango pembeni na yo te. Et puis na ingina loba na King Fally Ipupa komi pakola buzoba te bana wana yo za na niveau no ya likolo ko pousa ba chronique to na komo mona pembeni na yo wana bazo yaka ko kanga ba photo ni sala attention ba ko samso ba okitisa yo za likolo ba ko kitisa bo peta benda bana wana pembeni bazala ka musika bino ndenge ni bokomo benda bango pembeni na bino pona nini po basala bino nini o bo sala nanu te. Mutu lokola Fally Ipupa nini yango sala te oyo Ken pia na penza ko ya ko salela nini yango mutu nyoso ayebi yo pona nini bomi kisatina ba niveau ba konifwa tu wana te bazane lokote wana azofinga po ba pese $50 conseil muke na zaki nango yango wana donc Karine mutu abandaki te video o basala ki ba fingi famille nde etindi afingisa bato basala video na batindi aba fingisa mama Mapata mama Sylvie. Donc conseil ngana zaki na ngona ba video na yango na botala ngona débit ko banda ko finga kaka te botala pe na débit bo finga pe glory muto bandaki kaka ye morote po ye pe afingi makasi po papa wana wasi akufa ba finga ki azape na bana be pe bazo kapasi totala kama kamuna ndenge bandeli ko loba ka pona ko loba te po bosibo monela Karine fo bo finga kaka eza malamu te bango nyoso mibale ba fingi mabe. Alors epesi batu misusu nani conseil batika kokota ko pousa bana na pembeni na bango te conseil nazalaki nango yango wana bolimbisanga bandeko nanga ba bonne journée na bino bye na bino nyoso nzambe alola abatela moko na bino na sali video kaka pona ko éclaircir ndenge makambo ezali et puis ko pesa mama Sylvie Mapata conseil mama nanga ko pousa bana na pembeni na yo te limbisa ngai na lobi na ona tiko mona pembeni te mais na lobi no pona mona ki ona video wana ko pousa bana wana pembeni na yo te baza batu mabe baza na vene bakoya ko bebiso ko